mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus.
Saya
na niveau boye te mpo ani kongola azobonga te kongola azobonga te lokola motema mabe ofandi na yo ovita ya kofanda na ordinateur po dimine mosala ya nzambe papa mpona nini bokokula aza na bayala na ye babana na biso baza baleki na ye baza ntango mosusu ata ya kosalika baboye oza motema mabe papa likambo nde nango esilaka te soki pouvoir na bino esesili te pouvoir esili bokende soki moto anome ekomi ngabo bofanda mwa monene ndenge bokotimine papa bokosi montage na bino esimbi te bosalaka mero esimbi te ebamba mobali okokokole botala ya zone botali mopendwana ya ye atuka kongola eza motema mabe inaka kaka basi baya bango batumbe otekaka batindaki biso toya komeka yo omona te onamaaatongola facebook nakomaki te mokuna kokoka ye te natongola facebook nanga sikoyo tetema motindaki basi ebele ekoki te oza lese te ozolokola bonitoko osala kototimine mosala nzambe balabisaki na nse po boteba ndeko botikako botika za mosala nzambe s'il vous plaît botika s'il vous plaît bokokufa motuiso bokokufa asila botika yaza mosala nzambe azange eloko na nzambe asaleli nzambe nini bakokokenda nde na kemokolo bandeko botika ye botika asala retraite s'il vous plaît botika ye mpona nini bosali ntema mabe yoka bino ntango esesili kenge na yo mokona po anoki bongo siko eza nina eza niongongongongo ezalaki ya yo bani boye sala bamesiko mosusu kati komona biso ndenge ezalala likambo elemo te esika elemo eza yoka te tika tikomona tranquille s'il vous plaît tika ye tona bino kende batela kongo kende likambo ninango esilaka te soki kona lobi apeningaka tala tito bandeko kutukisakango babanzambe nyonso na boteli na kongo na yesu video wana epekisa bileki bakote puisque eza nango mpe yete eza kaka kitumba me tokomprendre bango ndenge baza traumatise babe tokomprendre ke baza bato kokuta basala eloko kokuta esimbi te nzambe akokonfondre bino bana nzambe yesu napesi bino kimia nzambe elata bino bozala na kenda famille na nga mobimba napesi bino nyonso mbote na kongo na yesu eloko nalingi naloba bana nzambe bokitana na bino libanda te eloko omoni wana eza paster communauté ezali bato oyo bafiti batomi bafandi bamonte video bazwi kaka motu batie do baluki motu moko ezanga mapeka mwa minene lokola ye siko bazwi kaka motu na ye batie me na nzoto eza ye te soki motu lokola mokomona te d'abord beshwe kota likolo kota ya voiture eza lokola neti baza neti baimage neti esambe lokola neti na poto oke eza na poto te toto moko na sanfe nota ya bapoto eza bamontage ngai mwana bisaki mwana eloko obandi eza bitumba ekoya ndenge na ndenge ayebisaki na deja ndenge nanga kobanga te nzambe azokontrole nyonso apres ntango nayekolisimo na totomokona omoni bato bakolokelo baproblème kaka ndenge nalobaka totomokola biso asala bongo ya profite bokekotuna onasabi eza kotuka message na whatsapp nayokisa bino eza bitumba baluki mwaye nyonso badimile ye akoma lisukoleka na televizio te akoma lisukoleka eloko te mais biso baleki na ye fami na ye toza a sisaki tomoko nasala émission alati pilote akolaki pilote ezalaki eza montage bamonte yango babebisa ye mais bino bato kosali likambo moto nzambe eza likolo na bino wana totolikoko na aza bamba aza mosala nzambe monene na kongo kuna bokontimine te bino bato bakusupa moki bokontimine te mokanisaki toyeba te eza montage mokanisaki tokolamela video te nde biso nyonso mokanisaki baza na kongo ere bokotimina bango video bakilia mokuna bato batala baza na ta ya
papa likambo na moi esilaka te soki pouvoir na bino esili te pouvoir esili bokende soki moto alobi ekomi ngabo bafande bamundele ndenge bokotimine papa bokosi montage na bino esimbi te bosalaka te esimbi te enamba mobali mokolo motala ya soki motali mopengana ya ye aka konkolesa motema babe okobonga te omoni bino bakosala eloko okobonga te tokokola aza ya nzambe mkoyo motindaka kaka basi baya bango batumbele okotaka batindaki biso toya komekaya omona ngamamaaaa facebook nakomaki ke mokuna kokoka ye te natonga facebook nanga sikoyo tetema motindaki basemele ekoki te ozala nesi te ozolokosala kototimine mosala nzambe balabisa te na se bongo te bandeko botikako botika mosala nzambe s'il vous plaît botika s'il vous plaît bokokufa motuisa mokokufa asila botika yaza mosala nzambe azange eloko na nzambe asaleli nzambe mingi akokokende lelaki mokolo bandeko botika ye botika asala retraite ekinge kosi s'il vous plaît botika ye mpona nini bosami te bababe yoka bino tata esili kenge na yo mokona pa alobi bongosiko eza nino bongo ezalaki ya yo papa bani boye sala bamesiko mosusu batukubona bishengena ezala likambo ele moto esika ele moyo eza yoka te tika tukubona transa s'il vous plaît tika ye tona mino kende natela kutango okokena likambo ninango esilaka te soki mona lobi amemi nkambo tala titoki bandeko kutukisakango banda nzambe nyonso na bondeli na kombo na yesu ndenge basala baza traumatise ale tokomprendre ke baza batokoluta basala eloko kokuta esili te nzambe akokonfondre bino bana nzambe yesu napesi bino kimia nzambe elata bino bozala na bino nakeka famille nanga mobimba baya nanga nyonso baleki nanga baliasi nanga biso nyonso tozalaka na biso donc tozalaka na biso tozala bango papa c'est-à-dire que eza na fete moko okoza toza kopesa oyo au contraire itenye makasi on est quand même hier. Oui papa mpona biso esali biso mpasi po bakotosala eloko ya bongo te vraiment oyebaki ke koya yango décision apene baya bande kosika oko ayebaki bosala obongo généralement dit que oza basi mais continue faire mais nayokaki ka ermoike nayebi ke bomontango nayokaki biloko atano bamboko même nene ekatombi sibomontaki lupango tout ça sibokulasa lupango kendewa yomindonga sepelata biso mais papa mpona kokomaimagi koleka osala biso mosoisa mpona kokomaimagi soko ofandi bakonsiderango loko ya solo papa lobi toza na biso mosolo okolanda yango moda te tozozela ngo vraiment tozozela ngo age mwana meme kimuluba babangela mbakimulu fort lere nani asamba lobi oshaba peseke soki oshaba lobi batolinga kokwa meme oyo mpe kokomonela nsima bakoseka bamope kololi bango c'est bon biso tozozela kaka yolo biso tozozela kaka okende na mosolo oloba bien mpena mpo etya biso ata mwa alex wana eza lobi na tongo c'est bon mais dans ce que la passe ta compète qui n'a été réseau aux alentours ça n'a pas tout bien au débordé tu perds oui exactly bakosaki nga
Voilà, on a voulu qu'il y ait une réaction à mon pasteur Mokuna. Donc, on a calé na yébi, ils ont pas benga kié, pour bailler la soki, ils ont baillé. Donc, réaction à yoki yango, à l'objet que j'ai yété. Diminution surtout ya pasteur Mokuna, balobi que j'ai pasteur Mokuna te, je défendre le pasteur Mabango. Alors, ils ont la pasteur Mokuna na kati ya partie, avec chino na mwasi. Aho tena baproche na ye bademi na ye nyonso donc à 100% bazoloba te eza yede. Alors ngai point de vue na ngai nga na yebisi bino nga nasalaka émission makambo ya sisi donc ça fait 10 ans naosala mosala wana makambo etali makambo ya couple kopesa baconseil na bacouple kosala baémission bacouple kosala baémission na baocima tabanda wana internet sekundila omwaka masomba pareil nene eza na ndako awo bakomila bazala yango bapolisie bazala na pareil wana mpona kotala soki video wana eza osali eza ye eza ye te alors nga na ye koconfirme bino te eza paster mokuna 3 video wana oyo ebebi paster mokuna otimola na voiture eza ye à 100%. biso asitokina paster mokuna mbiki na ye makambo na ye ndenge azokundela kabila esala bakomata mpe mpo bakomata susi na bango eza kabila alongwa bakaka ye atike ye amese sikoyo mokuna azopekuse kabila bato ebele bato ebele baosepela nango baosi baza kote na ye alors bato baosepela nango ndenge azomokisa kabila bato bazosepela nde bango nyonso siko bazolobaki video eza ye te bandeko na ngai tolingaa mokuna no mais video eza ye eza montage te bandeko na ngai nani soki motakala ya paster etebi ifuka bobanda kaka kosala bakampagne bolobaki eza ye te soni nde ezosala bino bondimaki paster na bino akwei bondimaki mokuna kwei eza paster mokuna ngaso eloko eshoke nga na kati ya video wana nde paster aotya soyo eza na eloko aotya soyo te eza teknike ya olala mwasi bapaster mingi babudaka émission ya mangela omwaka oyo alobaka babétise kasi babétise yango yango esalaka bakopeti yo oza na mwasi na ndako oza na obala oza na mwasi na ndako oyo éducation ya bien eyaka na nsima eloko ya liboso biso mibali ntango bokuna biso basi eza mpona vagin mwasi afongoli vagin zizi ekoti eloko ekocimola na barelation na biso eza te kotela elo bato koloba makambo ebele eza montage eza montage te nga marilo mwaka sexologue na bino moto ayeki kotekete basisi lokwa marilo aza te nga nde naoyebisa bino eza montage te mokuna tolingaka ye ndenge azokombatre kabila wi aza na baraison na ye tozolingela ye na bakobele me motakala wana ndenge azocimola mwasi eza ye mokuna aza na mbongo ebele ayebati bosangisela pasteur na bino mosukele hotel eza nzota kokokolisa na za moto lokwa ya biso ekotika kokosa bakende wana eza montage te eza paster mokuna tosilikeli ete nga personnellement nalimbisi ye mpo na biki aza moto kokosala ekoko nalimbisi na ngai ye wana okondane nanga paster te mais bino nde bato botika kolobaka eza ye te botika kolobaka eza montage non eza montage te soki bato akabila batange wana eza makambo na bango mais paster akwei na ekoko alengase na pardon soki azokontinue kaka kokosa alakisa bagenu na ye tomoni na video azocimola mwasi na voiture bagenu na ye eza mwindu makasi soki akotya joko po akosa batatebisango ezo te pourkui bokotela bapaster so paster akoyisana tokoboya bango te kokosoutenir bango mpo baza basali na nzambe baza mosuli lokola biso baza bata lokola biso baa banzambe te mpe baa baangele te c'est normal paster akoyisana mais sikobondima boasime ke paster akoyisana mokuna video wana eza ye bosala bavideo ya ndenge na ndenge bodefendre bolobolo eza montage nga sexologue no bino bareponse ya bato nyonso baoloba na youtube oyo eleki ya marilo omwaka eza te nga nde na confirme bino te tanke sexologue no bino depuis 2010 nzoto wana oyo tomoni na video wana na voiture eza mokuna à 100% asenga bolibisi ekoleka nango ya michel bakende letana tokosala na biso yango. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci mouké.
vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsa ba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali yo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka ucho landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.